courage na félicitations. Tala na ba audio wana zo harceler papa wana pona koloba na ye fa senga divorce bakabwana parce que papa nta akobota kate. Akushaka ete. Asala ka ete. Tout ça pourquoi bimisara ba audio wana parce que pour couvrir infidélité automonaka ya sextape dans réseaux sociaux. Ya bande ko luka moyen ni ba osala divorce na papa wana mais papa wana kufi. Voilà pourquoi na bisi félicitations tikali siko libre. Elle peut faire le sextape comme elle veut. Oh là. OK musika. Est-ce que ako sala ba voyage est-ce que bike mobile na kufi na hôpital ya zaki na Chypre? Oh. Auti Chypre. Ça. Obalaki papa wana otalaki âge na epé que papa aokende déjà na âge moko élevé akora ko supporter ngate. OK. Na akora pe ko supporter était sur le plan sentimental mondima qui au moins pose ali na besoin ya poto. Muta maladi mais azo harceler azo bane oza motema makasi oza vrai tenanga. Obombelinga ba biloko na ba mapangu no ebisanga lopangu boeza ya yo après komi o eza lopangu a famille. Est-ce que tu comprends? Mais Moutaza na maladie, na c'est maladie. Parce que harceler pour na ba bien. Ça TikTokeuse. On appelle na kata TikTok. OK. On se voit souvent sur TikTok. Une fois tosola na ye. Zalaka fallait na sala na le kana émission na ye moko ba benga émission ngo libre parcours. Si on a un moment sur la maladie ya papa oyo, azara toujours exposé dans les médias, soit tu vas enregistrer, soit tu vas bundisi bana na ekoti na média, soit tu vas fingier, soit. Donc allez-y comprendre. Nous sommes obligés de faire des analyses quand même, t'as dit. Tuer quelqu'un, azara te fona zo poison na tie. Koboma mutezaka te fona zo munduki. Koboma muteyaka te fona ko chembeli. Mais okoboma mutu na maloba. Déjà mes condoléances dans la famille Sam Mobimba. OK. En particulièrement à ses enfants. Les condoléances pe na moi sinae actuel Ezabongo Benita. Menga na obakisana félicitations likolo. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour la bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga na opesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, vous qui allez suivre cette émission de l'autre côté à Sarato la télévision, soyez le bienvenu. C'est votre émission Le Code de bonne conduite, Yango et Bandi, Bandeko Balandi, et Saliga Lissousou, et Sengo Namokolo, Lelo Yakoya, après nous présenter émission depuis quelque part na commune ya Gombe. Awa, décor mon sousouka juste Pembe Nyanda Koya Mama Sarah, mais Bandeko, Makamozali Minene Mokolo Lelo, internet et peli moto, réseaux sociaux et peli moto. Likambu ya ndeko na biso ya mwasi obino boyebi na kombo ya Benita oyo auti ko perdre mobali na ye. Mais liwa ya mobali na ye tout autour ya liwa ya mobali na ye makambu etondisa mi meke. Bobo sanité que il y a pas longtemps ici ndeko na biso ya mwasi azalaki étalé sur la place publique. Bobo sani pete ke ba audio moko eleka ki awa na réseaux sociaux pour na ko signifier que ndeko na biso oda autotika biso que son âme repose en paix ezali question ya mort à mutu to ko sala ngo commentaire te dernièrement peto yoka ki ba audio eleka ki awa na makambo ebele oyo ebandaki kocha en cause papa na biso par rapport à ba maladie donc abelaka bandeko balandili wana ye et yo ko bimisa susu ba vérité
oyo peut-être bato ebele tisiko bazo comprendre yango te mais balobi epete ke liwana yepe ekoki kozala causé par une personne mais nous ne savons pas nani oyo akoki kozala derrière wana nazali na mama Saratola vous savez que c'est une influenceuse azali parmi ba epé basalaka ba analyse ya kitoko malgré ba analyse danga na Saratola nazo insister na ba émission nyonso et komi kokoma lokola sujet ya koluka ba tête na biso pendant que beaucoup de personnes basalango beaucoup en avec les bons dieux aza awanaye toko banda analyse na biso boye na pesi ba meilleur fan le meilleur abonné président bébé Angelos Karwan maman Celia Kinkela maman Nathalie Nana Musibu maman Makiala Kumba maman Bijou Ketani maman 90% 1000 respect au Bongana papa Jean-Pascal Leka maman Deborah Lubanda kilomètre à Calgary maman Yvette Mbangu merci beaucoup un grand merci aussi à la marraine Sheila Mfoulou Sheila Mfoulou un grand merci à vous et pourquoi pas maman Ladi Bokolombo Saratola déjà à Zotala Misu pour Mikolo yo décision ça dédi non dédicace na ba émission to bandi émission mais comprenez fallait que na dédicacer bango ajouting la marina is Sheila is la marina Sheila Mfoulou white ouais c'est Sheila Mfoulou c'est l'ami à maman Ladi Bokolombo I speak yeah Sheila Mfoulou is copine is mama Mams, oh yeah, thank you. Mams Lady Bokolombo. Yes, voilà, donc... you are dedicating small. I finish. Me, I... No dedicace. I know accepted. You are dedicating small. Voilà, merci. Dedicating petit is good. Merci beaucoup. Je pense que... bokozwa lelo bosunga biso bandeko balandi humour na bino bolinga mini anglais bozwango lobby parce que lelo sincèrement le temps ils a vraiment serré saturé donc ils a vraiment saturé il faut que j'aille aussi de l'autre côté de l'hôpital nzambe aosunga tokoma na wana mama Sarah mbote na yo tadi mbote na batu nyonso ba olanda biso na ngonga partout dans le monde nzambe la lela zana voilà la toute première question Saratola la place le respect Saratola apesaka na ba mort ezalaka nano ni tadi biso tout outa na mabele tozonga na mabele OK respect na ba mort est important batu bakufa ba mérite respect okay. Sauf que même batu bakufa te même matang mérite respect voilà mais lelo ezana batu balakisa biso ke muta kufa za na tina te kofinga kosekwisa ye na mafinga okosala ye nyonso okosala ye alors nayebi te so ezaki lelo bawa barasu na respect te donc ngai nanga na estime na beaucoup de respect mpona bato bakufa parce que naza parmi bato babungisa ba être cher moi so bungisa être cher na vie na o OK pourquoi bungisa papa mais papa na soki azalaki responsable asunga ota bokola toyebi koyoka pasi te ba être cher eza ta mosusu mama moko alokota yo aza ndeko no to malokota oyo ye moto abokola atangisa oyo baklasse aza être cher so akufi oyoka pasi donc nazwa mwa occasion ya kobungisa être cher na vie na nga oyo ezala bongo mama abotinga parce que c'est une mère yango balobaka mama apesaka oyo azwa nga epa mama na nga balaki mama na nga nazwaka que une mère se sacrifie pour ses enfants. Surtout. Mama koteka liputa po mwana natanga. Mama kosa kiboyi po mwana natanga. Donc azaki être cher pour nanga. Voilà pourquoi on l'estime avec beaucoup de respect pour na mort. Merci beaucoup Saratola. Donc vous allez m'excuser. Beaucoup de personnes vont kansa ete ezali question mo piège ou bien polémique. Mais naza besoin nayeba nano Saratola relation na yo personnellement avec ndeko na yo ou ndeko nanga collègue na yo concert na yo Benita ezalaka nini ça? On n'a pas de relation. Aza tiktokeuse. Ngape na kati ya TikTok. OK.
on se voit souvent sur TikTok. Une fois, tosolaka na ye ezalaka falai nasala naleka na émission na ye moko babengaka émission yango libre parcours. Ok. Voilà, naleka na répété. Maman, s'il vous plaît, comment ça m'a voulu, mais toi, dans la place publique? Non, non, kutu. Donc, il fallait naleka na émission na libre parcours. Ok. Naleka na rappelé na émission yango te. Et à part ça, nadenge ba pomme na ya toya na réseaux sociaux, maramba ba sextape et tout. Alors j'étais obligé, le Reza Moussa Nanga, on doit toujours, on a le baron, l'actualité nous oblige toujours de faire des analyses, c'est très important. Pas les insultes, mais faire des analyses, nous sommes obligés. Okay. Alors voilà pourquoi je me suis permis aussi l'analyse d'un sujet na Ewana. Okay. Et mais toutefois, on n'est pas des amis, on se côtoie pas, on se parle pas, mais au moins on se voit sur TikTok. Voilà, mais aujourd'hui Petozali na sango yamawa kakandeko wana oyo peut-être bo solane une fois, deux fois na TikTok on a passé na émission où tu peux perdre être cher na yé Saratola, où tu peux perdre être cher, mais liwa na yé ils ont nécessité makambu et belé, les gens racontent de n'importe quoi. Avant tout kotana na mozino na likambu. Toi d'abord, lorsque tu avais appris cette mauvaise nouvelle, il y a disparition, il y a Ndeko Oyo Azali Ndeko ya mobali lokolanga Oyo ba audio et tambola na réseaux sociaux et aujourd'hui il ne plus. Akufi Oliepe afanda na kimia le même batou Oyo baba salaki lobby ba analyse ya mabe ya malamu ya tout et ce sont les mêmes personnes au lelope ba siéger par rapport ya liwana yo koki kolobani Saratola face à cette situation. Déjà mes condoléances dans la famille Sam Mobimba. Ok. En particulièrement à ses enfants. Mes condoléances pena moi sinae actuelle Ezabongo Benita. Maintenant on va félicitations Likolo. Félicitations pourquoi? N'a qu'on s'expliquer. Merci beaucoup. Donc pour na liwa ya papa na biso ça ngo utoloba. Que ba même personne wana nde batu ba même personne wana nde batu basalaka ba émission ba accompagnaka makamna ye et ba même personne wana lisusu ka bango wana lisusu ba eko sala ba eko zwa nini ba eko kolobela liwana wana ye et comme lokola sujet batu balia na kati ba mela na kati. C'est important. Papa wana a commis important ya okota réseaux sociaux pourquoi ngai tozwaka exemple na on va un artiste musicien. Mais Diego a muta polémique te. Diego a muta mafinga te. Mais il est tout le temps dans les miniatures. Il est tout le temps insulté. Pourquoi? Parce que Azana Mwasi Moko Aza célèbre muta réseaux sociaux. Ok. Papa wana Mwasi nae aluka kiamiko misa star na TikTok et sans qu'on rende compte que Azana mobali moro ou Aza personne publique à protéger. Ok. Tadi ebinga so nazalaka so mobile na ngai papa Diego azaki personne publique te. Na ngai na changer même façon de faire émission. Toi tangana tika. OK. Et bien tangana tika pourquoi? Parce que banga bando simba moto aza personne publique te ngai bando choquer. Ngai bando déranger. Sikoyo ngai bomelanga pe libala. OK. Parce que aza personne publique te a supporter ma finga te. OK. Si Diego est considéré pas une personne publique, Azala est un akata monde ou Afingama déjà. Donc voilà pourquoi Simba. Maintenant où yoza moi chose na mobile aza personne publique, te yoza public. Il faut yeba oza na ba limite yeba makamni ni yozo sala parce que comment protéger ton nom, voilà, ton couple. Tes enfants pour kouane toucher te. OK. Alors, yemoko mutaya na papa nsa na réseaux sociaux. Ya. Yo yé na mobile no na réseaux sociaux. Yo moko zui ba enregistrement vandisi mobile no zo parler sur ba maladie anzoto eza na mobile na ona mwana mobile na yo. O enregistrer bango. Au balancer. Est-ce que t'as dit toza obligé à faire l'analyse sur ça ou pas? Nous devons le faire logiquement. Tozu isusu na répondre au cas polo bika ba même personne ka ba même personne. Pour ngape na parmi ba tutolobaka to chaka na ba audio na dans sous parmi ba tutosali sous analyse aliwa. Alors ba audio nyonso oyo na oye moko mwasi na ya solo na ya na eza na réseaux sociaux.
bango moko bato babimisa donc lelo yosko papa ntsawa akoma déjà personne publique pas comme public akufi. Nous devons faire des analyses sur ça, on doit parler. Toza wana pona kozongisa molimo na ye pe mana kimia po aza moto ayaki de mwasi na akotela biso ye na réseaux sociaux, vous comprenez? Donc voilà, c'est un peu ça t'as dit. Mais aujourd'hui disparition na ye nazokende nano na ngambo ya maladie makambo mususu tozo yango malembe. Lorsque vous regardez ça, penses-tu qu'aujourd'hui, Madame Benita Akoki Kozala, la bienvenue à la famille Wana, après avoir Babiloko Nyon Sezalaka exposé sur la place publique, entre autres les audios expliquant que Papa Wana Zali diabétique, Papa Wana Zali boye, Papa Wana Zali boye, est-ce que famille Wana aujourd'hui, Bakoki Kozala vraiment fier na moi si oh ndekona bango atiki? Je ne pense pas, t'as dit, parce que déjà, tant que audio ane bima, tant que comment il finit sa papanta, famille déjà, et ça qui s'est platé. Déjà, t'as dit, tu vas pas s'anater loko. Ok. Et ça, moi, si à coup, t'as une belle famille au balingi. Soit, balingi au pont à intérêt, mon boy. Oh, ça là, bango, don, cadeau. Mais la majorité sur 100%, ma belle famille balingaka moi c'est ça ne connais pas bango te ba monara on dirait au boto la bango elo mo boye confiance on comprend ayebi ke celui par exemple Tadia banda au pesa biso chaque fin du bongo liande à bali bon c'est que bon ebandoke pas moi si la famille moi si voilà donc moi que toana les arabes automatique famille mobile elinga moi cité. OK. Alors, na makambu susu ya ba audio wana ya kobima na réseaux sociaux, je pense pas que famille wana banda se pelanaye mais déjà babala na officiellement ils ont rien à faire. Mais est-ce que Sarah aujourd'hui peut ce qui totali na kina na ngambu ya o ba uta ko publier to monaka motakala biso nyonso na place publique awa ya ndeko na biso na moi si pendant que azali une femme mariée toyebi pete so esalemaka avant abala ou après abala nzambe kaka na ye moko bayebi na oyo ya maladie ya bodio. Est-ce que ekoki pe kozala moko ya élément pe ya eloko oyo ekoki komema lelo ndeko na biso atika biso na se na mokili? Bien sûr, t'as dit n'a dit commandement balobi il ne faut jamais révéler les secrets cachés, les secrets d'une autre personne. Faut bon pas secret. Dadi lelo yo bali mwasi na o obela ata mususu prostate. Bible lelo bana biso pour le meilleur et pour le pire. Lelo tadi oza makolobi baloza maboko mbalo bali mwasi na o kutani na accident moko mukongo ekufi to barin et baby o wa osepelise su na mbetu te to moyo bota exact. Ale olalo la moke moni babimisi video mwasi na akenda i vacances place moboe. A coucher na garçon et salondeni moralement dana okufa no beba de tolongwa na concept wana toye siko yo tadi ndo zana obela ka prostate obela ka ba maladie moi mebele moi moko mibale misatu mina emitano siko na kati ba maladie wana oyo obela ka tadi ba ebisi oke ovande olalo la muki okutango na famille te mais na monde entier ba camarades ba connaissance ba relation bazo exposer yo na mwasi na yo na conversation bo solo aninga mwasi otaliso ba maladie oyo za nango dimi na réseaux sociaux lobi na tongo na ke signé divorce côté santé na oza déjà maladif obika jamais mutu nanu kutu soki tadi ozotambola oza inconsciente wana sida moza inconsciente oyebi kozala bonne santé. Une fois que aucun hôpital ba ebisi ok ba salo check up kaka ba confirmer que yo na 4 lettres ba maladie banjo les mêmes jours au banjo bima lobi diarrhée lobi kuna donc ba symptômes tout et pour s'afficher et muta ko umela te souci lenzo to akufi. Pourquoi so muta obela to chérira bango pona opesa force na espoir que ouais pour remonter les soucis ozomela mon kufa te tala biso to lingaka yo to ana on a besoin na yo. Ata maman na ndako soko abelisa mwana koma ko chéri ata mwana na so gangela kae
koganga ezalaka susu te ata asali mabe ata abebisi eloko moya oganga eza te parce que azobela aomérite bachérir ye sikoyo na bamoma nyonso ya maladi ya papa oyo azalaka toujours exposé na média soit baenregistre ye soit babundisi bana na ye koti na média soit bafingi ye soit donc allez-y comprendre. Nous sommes obligés de faire des analyses quand même, t'as dit. Tuer quelqu'un, ils ont raté fona zo poison à tuer. Kobo mamute za raté fona zo munduki. Kobo mamute ya raté fona ko chembeli. Mais okobo mamutu na maloba. OK. Oyebi ke muto ndenga za boye na état za na ngo azo supporter le côté T, azo supporter le côté T, mais quand même au sala makambo yo eko mema ye na liwa na facilité. Voilà. Ça ce sont des choses o eko mema mutu facilement na liwa. Donc voilà. Mais moi aussi j'ajouterais quelque chose et sincèrement prenez aussi le temps de bien comprendre les choses pour s'engager. Surtout les hommes, nous devons prendre le temps pour bien faire les choses pour nous s'engager. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, se marier, c'est s'engager dans eloko moko boye oyo kobima na yango logiquement et ezalaka liwa il faut séparer lui. Et aujourd'hui, aimer une personne pour moi ezalaka c'est accepter l'autre avec ses défauts. Vous acceptez et puis vous supportez ça. Mais le lot est le contraire. Il y a au principe été ya kabiso. Pourquoi? Parce que namonaki fille wana alobaka bien internet. Pourquoi? Parce que namonaki garçon wana a s'exprimer bien na français. Pourquoi? Parce que nazo luka sécurité sociale. Et peut-être aujourd'hui on ne pouvait pas rester comme ça. La femme c'est cette personne là. Oyo azalaka motema na ye eza lokola mokili mobimba. C'est-à-dire motema na ye abombaka makambo ebele. La femme donne la vie na insistaka. Moi si azali capable ya ko changer mobali na 2-3 jours seulement. Si c'est une femme consciente avec ses 2 pieds sur terre. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Lelo Sarah ekweli Mama Oyo, ndeko nabiso Benita, Oyo lelo, tout le monde en parle. Oh, bazo koloba ete, il paraît que yé moko ne muto azali à la base, il y a disparition et il y a mobali naïe parce que ayebaki ko gérer, pe ko protéger couple naïe na mobali naïe te. Yo koki ko répondre en ngoni. En fait, t'as dit quelque part bato wana pe ba oza na raison parce que liwa pena eza clair t'as dit quand on a vendu bonana maladie nanga mo na belaka papa t'a dit papa dit va révéler on a média c'est me tuer o bominga ezo senga nango te ke o ba tuba nga ba tiela ngelo ka mabete o bomino nga kaka déjà ke na bomba maladie mo boye batu ba yebaka te mobali na yo mutu azo révéler ngo batu o do yebisi ma mokongo na yo. Oh donc, voilà pourquoi nous avons ici une félicitation pour moi aussi. Na pesi félicitations pourquoi nous avons bané courage na félicitation. Tala na ba audio wana zo harceler papa wana pona koloba na ye fasenga divorce bakabwana parce que papa nta akobota kate. Akushaka ete. Asala ka ete. Tout ça pourquoi bimisara ba audio wana parce que pour couvrir infidélité automonaka ya sextape dans les réseaux sociaux. OK. Aiko exposer ce comme mobile. OK. Pour na ko faire croire biso nini ke lokwa mobile na ye azoko ko satisfaire yete mobile a okoka ko botisa yete. C'est mieux yango moni akendaki na ye ko bimana ba jeune garçon parce que a supporter mingi. Siko yebisanga siko tadi ya supporter ki mingi. Bible ezoloba na biso le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire c'est ça. Obalaki papa wana, otalaki âge na ye peke papa a okende déjà na âge moko élevé, akora ko supporter ngate. OK. Na akora pe ko supporter était sur le plan sentimental, mondima qui est au moins pose ali na besoin ya poto. Alors assumez. Siko tango zoloba ba maloba wana na papa wana.
Et ça pour papa wana bika ta kufa. Ça pour nous choquer. Ya bande ko luka moyen ni ba osala divorce na papa wana mais papa wana kufi. Voilà pourquoi na bisi félicitations. Atikali siko libre. Elle peut faire le sextape comme elle veut. Oh là. Ok, Moussika, hein, elle peut faire le voyage comme elle veut. Non, t'as dit. Tu sais que tu es belé pe ba koka qui peut comprendre en gros. Azo comprendre te. Yango moni mama ba zo combattre Dieu oyo parce que les choses cachées biso to révéler. Il faut biso to bimisango. Triangle o panzango nyonso. Panzango bandeko nanga ba akopingi la zone live au mauti. Bandeko nanga ba YouTuber ba mona makambo il faut ba analyser sur ça. Voilà. Batu bazo komela batu ba journaliste o humanisme. Quel humanisme bolito za nango? Moi si na moko kuta bimisi ba nudité ba maladie na réseaux sociaux azana humanisme te otala ke papa aza maladif. So na bateli yete akufa. Ye moko moi si azana humanisme te sko humanisme ni bolukela biso eza musana biso to sala bolukela so humanisme ni to za nango. Non, il y a pas de l'humanisme. Moi si na moko azali na humanisme te ke na protéger malade mobile nanga aye nango na réseaux sociaux pa bo mobile na siko biso tusandeli. Siko Sarah na compléter. Na zonga siko na point on a solo baké, il y a zo mérité courage. Mes condoléances c'est pour la famille ça. Bana wana ba tikali ba orphelin na ba orpheline bazangi papa na bango. OK. Donc nga na pesa mes condoléances na famille ça. Mais courage na Benita accompagné nos félicitations. Ba audio ezali j'avais nazonga ki lobby hier na tchaki quelques audios. Place azolela il faut ça la divorce. Banda bala papa wana satisfera eta atelemate. Donc il y a qui n'a pas couvrir infidélité na e. Mazopo ça que dans la Bible tant bobala ni bosali mariage civil. Bobala ni officiellement même na miso nzamba omona ke moi sur azad désormais moi c'est à tel. Est-ce que nzamba yeba ke loka ye mobile ne sexe ça la raté comme obligé à aucun obimana ba garçon mususu non na Bible ezate. Elle n'a pas ce droit. Mais pour le meilleur et pour le pire tant comme on constater que papa wana zo satisfaire te forcer un divorce au comme non libre. Si qu'on voilà pourquoi Benita zo mérité félicitations pour azako luka divorce mazui yango à vie officiellement. Elle peut faire des sextapes comme elle veut. Mais est-ce que à cause ça là voyage est-ce que que mobile na kufi na hôpital ya zaki na Chypre. Oh. Auti Chypre. Elisola Chypre wana eronginda ngala lingi biso to banda ngote. Na betango boye batwa. Lisola Chypre ngala zui yango 2 semaines passées. Nazaina. Lisola Chypre. Donc batu lisola Chypre roya. Na ora de apingila ba obeta lisola Chypre mais ba vandi sango pindate ba na matière comme ba élément ekotana. Ekotité mais ba ozwa. Bon liso ba beti lisola Chypre. Tout ça nous analyse. Vous comprenez? Donc, il est pour nous félicitations parce que les cambo yo bande ko lukelango ba procédure et na ba pété. Procédure linga ki umela. Surtout ya poto. Et umela kapo bandi ma divorce. Et nga ki umela. Soko jusqu'au procédure nga ki umela. Ande ya procédure. So il papa saka sa poyaki. Et nga za sumula ili susu. Donc, na okutu ke maman, divorce automatique à vie. Donc, Linga Naomi Balindengo, Lingi, Salaba Sextep. Non, elle mérite le courage et puis félicitations. Voilà, Sarah, place au pays, Nazaki n'a besoin de Chayo. Batubalo, Moninga, na Passina, et Sivno Benita, c'est Peli. A comme libre. Asaki na Kaka. T'as dit, Ngai, Nazama Makamusu, na Lobelate. Le nom dit, le derrière la caméra. Nazama Makamusu, na Sarah banaliste. Mais oyebi soki na salaka analyse ya Benita ezaka pona titre ya femme mariée. Femme mariée bakangi ye na infidélité na vidéo ya sextape. Yango na chaka maele nanga na mona kango ezeloko etali ba couple, etali bato babala, etali biso basi na apporter moi conseil moi un plus. Petit boy. Na yebi nanga communauté la femme seule avec wifi. So il a bimisi vidéo na musu study est-ce que eta langa net nani voilà mais Sarah kakawana natia mwa mungu azaki na kaka akomi libre natia mwa mungu na makambu yo ozoko ba wana moi c'est mon baba yo qui sako sentimenté akomi libre Sarah to ça na moi analyse parce que moni déjà bocho les zo salanga si même pour 5 minutes ba audio ebimi en puissant à ça la réseau sauté et du coup sextape ebimi. Sextape pour te bima non
To sangsakaka nyonso. L'idée c'était quoi? De le faire et venir montrer aux gens où ko sala ngo pona ko bomba yango. Quoi? Le sextape en fait. Que sextape ezalaki te pour montrer aux gens. Sextape ezalaki pour abomba. Mais malheureusement compagnie au bazalaki na ye a exposé yango. Donc okimimbula ne balé. Donc regardez à quel niveau de foi que biso batu. Akimita koko. Toto tozalaka babette biso batu. Des fois tokoma pikiliki ba bokungu. Des fois tokoma babette, excusez-moi. Lokolanga t'a dit une femme qui me respecte par exemple a sa kanga respect azali soumise. Mais parce que par exemple cette femme n'est pas vraiment propre ou bien ayebi ko yamba batute na ndako ale na zui na bandiko exposer ye pona que noko luka fille mo bodon katiaka make-up ebele azalaka propre mais a respecter ngaite azui bolumbu nanga abimisango na balabala batu nyonso bamoni yango wana babenga ngo c'est la justice de Dieu. Ezalaka ya nzambe pona kibo mutu boye. Je ne pense pas que mutu akoki kolinga komi filmer ou bien ba filmer ye pour batia na place publique. L'aveuglement là vient de Dieu. Po abimisa misala na biso nyonso to sala kana nkuku abimisa ngo na mpoasa. Po ete ya batu misusu ete ya yo et humilier yo. Et na kati ya humiliation na soko zui leçon te au sainteté. Nzambe ayebi ndenge nini afrapaka même après 10 ans vous allez le payer. Un mot pour tout le monde yo nanga toka bwana Sarato. En tout cas, Minga Olobezate t'a dit courage na béni ta félicitation encore. Ngane makamwa félicitations onande. Makamwa félicitations onande Masara no linga ngo mwa mingi te po ezo soir. Non. Elle est libre t'a dit aki na kaka. Yo ki ba audio te. Na ko tia musule na poko. Moi j'ai des audios. Ozomona ke mona moi ça zo lela soli kutu mara intimité na eti pas grand frère na kenga ta on a bala na papa nta na eba te katele marate na kishasa totikala osala te. Na yo découvrir ma ambiance tout cas na poto ka ko pesa nga mwana te to kenda ti pa ba mete ba bi aza incompatible. Tala na ya que a komi na poto akuti papa be ya ba prostate ba cancer et tout. Santé papa ya ki bien te. Alors yo bala qui est déjà assumer les meilleurs et les pires. Mais à ça que moi je sache aussi avant le mariage ba examen belé et senga maka est-ce que bazwa kata ya kosala ngote audio ya yaya na ye moko a répondre ye alobi oyeba que papa wana okoka kopesa o mwana te olinga ke poto juste pour un intérêt moko boye. Elle était là avec cette papa juste derrière ses intérêts. Nazana ba audio mususu muta maladi mais azo harceler azo bané oza motema makasi oza vrai tenanga obombelinga ba biloko na ba mapangu no ebisanga lopangu boeza ya yo apo komi o eza lopangu a famille. Est-ce que tu comprends? Mais mutaza na maladi na se ya maladi bazo harceler ye pona ba bien. Et loko pe comment ko boma le susu mokili o si tout soki oyo ko bala na don na Kinshasa communauté de bien yango nde batu ba kuma ko boma na na ba ka avantage bango basaki communauté de bien oyo ba osomba bango na papa nta mais o akuti papa nta eza ye na bana ya za na droite. OK mais il déjà depuis que papa nta wana pa maele à docteur penses-tu que non elle va bénéficier des avantages ça il y a des avantages des avantages à marber écoute ça que dès que papa ça akufi sera akufi na banyongo tadi benita à cause de la malheureuse vie na mo bamuto bandufuta na ndenge ni mpo banyongo za mutu musu to défait mais ba la communauté de bien. OK Batu botala ka avantage à communauté de bien. Et bon moi des avantages batala monte de que mobala ko ku fatigué de charge. OK. Et ça lokola dans une nation on appelle ça la continuité ya azo banyongo bosuka mutakufi po mutu so akufinde makambe bimaka oyora o adefa mbongo mona banque adefa mbongo mona banque siko so atika ki pe quelque bien ngo l'état au saisir ngo tout ale l'état bando proposer bino boteka ngo ya longola bambongo na ye oyo mowe atika ki so pe mowe atika ki lorote benita vie na mo bimba okoma kosala ozala malheureuse ozo comprendre donc batu batala ka ba avantage te
botala pe ba désavantage au moins moi soit na tikana. Voilà. Danger nini yo ozomona nano liboso ya Benita, danger yo comme on a peut-être après la mort de notre papa ma bémo bopena et kolanda ye na sima, et puis un conseil pour na ndekono à moi si parce que ça moi si lokola yo ma bé Rolanda je suis pas Dieu ça menda yebi danger en fait danger on a la monikaka à quoi qu'on perdre tout elle peut tout perdre parce que la conversation, le monsieur il était vraiment intelligent, à comprendre que moi je suis aligné pour na mbongo, pour na bien nanga. Je ne pense pas qu'on a la bénéficiaire. Mais à quoi qui peut qu'on a la, so inzamba lingi. Danger on a la zone moneza que so papa na tiki banyongo Benita mutafuta. Ça danger mon pisto batu ba mon até. Alors, conseil on peut ça exact parce que elle connaît moi et Belé et puis Azamae la Zara mature à Mukolo. À commune libre, elle peut faire son choix à cause de la Oalingi. Courage ma soeur, courage accompagné na félicitations parce que enfin on commune libre. Oh bandai kolela na ba audio, oh bandai koluka luka koloba loba. Enfin Benita est libre. Voilà. Merci. L'argent ne fait pas le bonheur. Le sexe aussi ne fera jamais le bonheur d'une femme. La femme, c'est sa tête. L'homme aussi, ce n'est pas sa taille, c'est sa tête. Yo lingaka mobali na yo pona nini. Bino bandeko nanga ba célibataire. Bozo ko luka jari ya basi nini. O bo dessiner na ba papier, o botalaka na ba télévision. Bandeko nanga pe ya basi. Bajar ya mibali nini obino bozalaka na bango besoin, et pourquoi yo zana besoin ka ya mobali wana? Parce que akobandozwa soin ndako na yo bien na soin ya bana na yo bien, parce que akobanda kopesa yo mbongo, parce que l'amour prime na nyonso obiso tozala nango besoin au sala na vie, l'amour prime. Lobe ko lekalelo, bochwale tokutani mbala sima. Merci beaucoup.